Mesdames et messieurs, je vous le disais que nous allons recevoir pour vous Robinho Mundibou. Il est avec nous. Bonjour et bon dimanche, Robinho. Bonjour, Isaac Marie. Bonjour à tout le monde qui suit C'est bon, c'est bon. Mathieu, ouais. Désolé, c'est bon. Bonjour Isaac Maï. En tout cas. Et bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Et bonne fête de Pâques. Naba fanatique, nous de la musique. Et puis voilà, on est là. En tout cas, salut, ce plaisir. Makasi Toyamba Robinho Mundibou. Parce que l'élo actualité P. Nakatia Masolo Oyo Ezakulumba Oyo Bateau. En tout cas, les autres bateaux différentes, indifférentes. Kulumba sont les bêtis. On sent que Kulumba est bêtis. Ça veut dire que mon sala pena Robinho a sala. Yangwane Zomona Nami soit bateau. Tu te sens comment? Robinho, d'ailleurs, vous te mettez ça déjà Robinho. Si vous bateau, de plus en plus. Ouais, à chaque fois, si on a salé le qui va capter, on va accepter, on va s'épeler, comment sous quand ça que comment plus facile, difficile. Parce que Robin, c'est comme mon message, non, Robin, c'est passe, il y a facilité. Pour ce Robin qui est quand même, on a la carte de donc chaque jour toujours là makambo évoluer bato bazo changer ba comportement changer donc il faut que s'adapter na ba rythme sika. Donc la vie c'est un défi, donc pour ngai réussite nyonso ezaka waouh mais je me dis que non, j'ai encore beaucoup à donner. Et puis voilà quoi, mais ça a toujours Nami Lobaka, dans un ingénieur, la Sarabati. Et je vais éclairer dans mon meilleur en atelier à Oluka. À Oluka, on va renforcer. Lobby quoi. C'est un peu comme ça. En tout cas, Nabati Nabatutu, Ndengi va accepter Kulumba. Et puis on est là, on travaille, on continue toujours de faire les efforts pour nous satisfaire. Au but que ça soit betika bord moi bimi déjà bando binisa après tout le monde a répétition mon boui son mo bandi déjà beta bani les ont annoncé que té ségué et le mo besoin gestation ezali koya trop peu gestation ça kaka tout travail à kabiso tout travail à penza parce que na ebi ke loko ego côté langa loko la ko travailler zaté donc nayebi na na musique à Congo bato belé ba sepela te komona nga kozala musicien donc bato ba sepela ou bato ba sepela te belé ba sepela te sepela te pour ani belé faki na banduna yemba tamsu ba voix moko boye ba timbre moko boye ya ba to mesana na Congo nga sko tellement na caché na nga moi style na nga marque na nga osala makambo sko simba et déranger bato misusu mo belé. Donc, on a dit que. On a des collègues, des artistes et musiciens, quand je parle des artistes, des dérangés fanatiques. Et des dérangés artistes, belé. Donc, on a dit que. On a salaka et fanatique. D'ailleurs, moi, je fais pas ma musique pour eux. Moi, la musique, je fais pour les fanatiques, ceux qui aiment la musique. Donc, et il faut continuer toujours comme ça. Fort pour nous, qui ça, fanatique, on a sonité, quoi. C'est le lot comment la majorité c'est un témoignage à Mabé et ça ba collègue na biso ba artiste et musicien. Vous comprenez ça qui m'a alors pour na décevoir ba fanatique ou ba plaçanga te parce que nga et comptera plus mingi na tala ba fanatique bato balinga musique nanga. Donc nazaki kutu na plaisir moko dernièrement awa nazaki na anniversaire ya mwana moya muke mwana papa na biso Vital Kamel mwana lelaka musique nanga parce jour anniversaire na Serge na pisi encore une fois de plus c'est ba joyeux anniversaire et puis bon dimanche petit na biso muke mwana muke abengi Robinho Mundibou aya ko sepel sa mwana vraiment en tout cas marka kinga quoi na moni que non soki bana mike bazo ndima yo yeba koza na futur c'est ça futur ndefandi pas bana mike mais Robinho on dirait au comprenant rouage ya makambo ya musique ya mboka na biso au milieu ba que non prise définition na yo oyo kanga wana
c'est comme si otikali wana identité robine otikali wana et puis to kenango wana sans pour autant te vexer ba te mettre salaka o wana na ezo simba déjà na ba artiste congolais 1000 fois na ko envier carrière ya vie na biso avule longomba qui est artiste msuto mona na bamboka o 1000 fois na ko ki ko envier carrière ya vie na biso Félix Oise quoi qui est artiste msusu tout mona pe na mboka o nandeni pesa na définition de musique. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais alors, nous quand on place voix dans la musique, moi je agréable, bah c'est pela. La musique la les sons, hein? Bah toi na musozo le bago zo envier bangote wana basala ngo pede. Basaka pe agréable à l'oreille quand ndenge. Mais quand c'est pas ça tellement battu, loko zo sala, ezala déjà. Let's ngani na usuna bina bandomba par exemple rumba o bato ba bino rumba te so bandomba yemba rumba esa na ko prouver bato na rumba ndenge ba tabule ba papa so ba tabule to ba King Kester ba sala na mboka o ti le pe mutaleka bango pe na ko yemba rumba ate ba vina so ba tabule ba King Kester ba to na tutu ba yemba ba rumba danger na ba mboka o ti lelo mutaleka bango ate na bato belé ba so yemba ba rumba lelo awa donc eza pe moins o ba so valoriser pe rumba ngo bah tu as le belete vous comprenez pourquoi mais oui pour nous ça comme mutaye col pena ya rumba pena vous avez pena mutaye col pena ya rumba mais quand on a que ça paye pas tant on a moni que je fous ta penzati na moni c'est une nuance siko ça paye pas na ils fous ta penzati et ko limiter au kaka na communauté en fait ngana ça la musique na pona za limiter na communauté congolaise. Rumba est bien mais est limité dans la communauté congolaise. Le Dieu c'est comme azulu mambaro patrimoine universel nini na monondre utu ezobeta na mato ezoleka nango te rumba est développé ata seben to beta ke uti na rumba yo ba rumba kaleza ki beti rumba pe koti mo seben donc rumba ezali évolue seben eza évolution ya rumba. OK. Tout ça la musique, tout bêta musique. Donc c'est important en fait. Mon la musique a une vision na e. Na Rolanda mama lo baba tumsute pour limiter nga quoi. Na fandi boy na Canal Plus. Na éviter autant attendre sur Canal Plus ça dérange. C'est un problème tu vois. Natal Bena concert ya Serge Beno le Canal Plus. Serge Beno. Ah oui mba. Concert so obi 1000 fois na ko envier carrière na ngai za la bongo neti ya Joana ki ya type moko boa imba ne barumba na lobanga na bino makambo ko yemba bino est-ce que na lelo zo sala ngai ezake ondro zo se limiter na kaka makambo zo sala na zo oyebi ke Robino Mundibu oyemba nzembo lobelo asomi mutuka batu ba yemba nzembo wana temps na ko sala générique moko mbonzi na sali générique mbongo mbomba ya liboso na pona bana ko yemba na nga mbati si on a bien meka générique na meka po ngana zana na banolo ba un jour na vie so nga funa sala musique à seben un jour pour nga na yebanga na pe ko bina te na yebanga na ngai loko ngote en fait normalement bato ba yebi nga ba yebi so animateur bo pembe na ngai be déranger nga donc na banolo linga ngote sikoyo ba petit na nga ba bureau ba ko sa ba crime ko boye ndana babeta na maison mère mais on va ça ba crime ko déjà ya ko boakela nga ba crime lo wande ba kumisa ba président quoi et Robinho Mundibu patron oh ba boka siko ba cri donc un jour nga be ba oyembela nga boye un jour na salle orchestre donc na réfléchissant générique té na mutu na nga un jour na carrière na nga sikoyo mais nazaki fan car ya ba deux personnes na Congo ba betaka ba mutu moko na Congo ba betaka ba seben et puis na Brazzaville. OK. Na fan ya roga na King Kester. De so na yoki ba seben ya King Kester na roga en tout cas wana penda do na oyo kagu. Na bi ba un jour so na beta seben na ko meka ko luka ko exploiter style ya roga na King Kester. OK. Tant to miki sko ko beta générique ali boso mbonzi to beta boy to tie na mona pena écart ya rumba to saki ko bilu na générique donc écart il y a 150%. OK. Il y a réussite to meka deuxième plat boy donc et même biso bangolais bani otambusa biso mbala moko ba wa wana lali na umba moko ezanango to sala na biso ngo to sala kango
tout ça là on a biso ngo mais bon luka ko limiter nga baba mas belé c'est bon ça la pire marumba na pes exemple ba jeune frère nango nazolinga mikolo makasi lokola gali mususu azana lumba shibo e Pipson Pison tala ba jeune onde bazo mais c'est bon ça pire marumba padagumba obiso mesana ya détan to ba 7 ba 3 ans tout ça là bon ça la pire marumba te bon ba memi pe évolution so muto bongo ça makamne simba yo ebisa oh mais to ko beta pe padagumba non donc na comprenant que batu balingaka ba compliqué Robino Mundibu donc et puis bato ça la majorité bato ça ba témoignage bon ce sont mes frères artistes ouais on comprend donc ba via kanga ba via succès nanga succès nanga et évolution nanga et déranger bango et le on a retransmettre bango message na convient 1000 fois carrière rêve nanga oui le longomba qui t'a fait chanteur congolais morobo en tout cas ba musique bino bolinga kana Robino Mundibu tout le monde a eu à travers Instagram na Fali Poupa Dicap la merveille à Kata Studio ça veut dire que le mot de Jésus s'annonçait que les en gestation Kalaming tezo en plus na logo moko et le mot pe na remarka ba fanatique nanga balingo mona on elongia mawate ça veut dire et le mot kana remarka bato balinga komona ngane elongia mawate so chaque fois sozo marumba faut elongia mawa faut pesa bato mawa so bato balinga pena mundibu penza balinga jamais komona so na poster ka eloko moko boye na ça makambo ba mawa en tout cas au mona vraiment balinga na makambo ya Britandela moi ta Britandela te oui que ba coupure on est comme trop et pas Robino nini bang ba coupure et comme belé mais je pense ba jeune pe belé ba kinois ba jeune congolais belé vie lelo na pe modèle ba te belé ozomo na pe lelo ba ro progresser pour ba tala Robino Mundibu wala nda moi style to sala mais on a lobby style ango c'est bon ils ok bien mais ba coupure wana siko so landi banzembo Robino mingi kata pongala mu bang soko zongi na nino den on dit coupure wana ndé na fandi na moi maloba mo lobby nino simba musique na ngefandi wana yango to loba chaque jour mutu soko uti ko sisa makambo na bolingo yeba ke otikali na tambula ina journée oza makambo ebele ya kosala mais ba nini wana ekozanga ba 4 fois 6 fois te na vie na ona journée ah bon ne mon place na gagner abat Robino Mundibu on a zala nanga jamais contre rumba après venir ça na plaisir chaque festival moi ça les maka festival de la rumba ça les maka 30 juin le Venabiso Didier Pambia na gare centrale oui bi ke ba beng ça ka Mundibu ezanga na zanga sarate ba beng ça Mundibu beng ça ka Mundibu ete na zanga ate na ba jeune Mundibu zanga ate tout repeso salima lisusu na za déjà wani relation bozana on a vie na yo relation te relation peut musique à relation te musique à relation dimina ba et zone ça moto sima o quand c'est oser belé nzo ko amuke o que no beta concert mo libanda bo suluka 6 personnes na salle batuno wana ba relation na wana ba retourne sur le salle te vous comprenez oui c'est comme la musique à 6 personnes dans la salle bah et comme par temps sous marketing et bientôt une coïncidence mboule beta qui et comme na ça vivant moi 2 fois na carrière on s'entendait ni no yepe na podium bino matibo tali 6 personnes na et ça va bino ndeni ba artiste en général na mutu moko beta tikolo baboy bah oui mona ba mutu so fâché na podium bino bongo bosimsanga tous ndeni boko matsanga na podium beta un artiste ça reste tu restes un artiste tout coûte 2 personnes au bêta mais na mona le wana to mona muta motivanga ngoto ke no beta tango to bandi ba carrière sika to no beta concert mona ki santu to beta concert mona ki santu to zaka na Bobby Ronaldinho en utaka Europa to kendaka moi show mo boka vite fait sikoyo ya beta avant aligné na été abeta avant il faut beta kana suka batu nyonso ngabe na buka na des places to placer nga na beta
na beti na ngape pa ne sili ko beta na sisa watu badia oh batu tu bakenda mais a matin orchestre na za kino orchestre na époque wana a beti la kaka batu batikali wana a beta concert le la beta concert à 20 000 personnes ouais na motivation donc il peut ça ngape les sons. Ok. Donc il faut il y a qui service à ta petit bêta kaka. Si. Mais ko lingandete continue na vie. Ah ouais. On est à ma faut chercher toujours à arranger, améliorer puis arranger des choses quoi. Tu m'as dit tout à l'heure les solos il y a Dicap en studio naïe. C'est un projet de Robinho, c'est un projet de Fali et ça quoi exactement? C'est un projet nanga. C'est un projet nanga na 4 albums nanga. Na société qui vit à yemba nanga pour talaka album nanga umeli donc il faut vous avez un album ouais vous avez un single té na 4 album ça kaka mto yemba et puis on verra peut-être yango ndem pour nga na bi yo penan ma album to bosana na biso yango donc ça faut mettre de côté ngana ko bolinga te batu nyonso tout calculer rande moko oui, que tu sais que vous avez un esprit noir blanc là tu peux me mettre un chapeau noir mais noir blanc tout ça ça na yango déjà bolinga te Isaac to vivande moko to kakilande moko ozo comprendre Isaac mai oza yo moko na style na yo nde na yo to tonga mandefu na kulisa ati ah bon to tongi mandefu no force ko ye mandefu ko za ka vi mobimba kabo ye pe na moni kasi ezo kinde vous comprenez donc azaye style na yangwana look na yangwana bat balingila ke bongo kolinga te mona lobby ya koma lokola papi mboma non to nani nati lokole non azaye azape na manière na bat balingila ka azo percer bongo donc toko sala biso nyonso tu ndenge moko te toko za biso nyonso na politique moko te ngana moi vision mo eza un peu grand quoi. Ouais. Ngana moi vision mo ezokenda mo musika. Amona mo musika quoi. Na ba tant que na kanisi ba featuring na lingite na robimisa album te. Na wana pesa ka ba fanatique na ba single et puis ba single bozo mona ezokunda ba album. Oza na ba valeur ko le ka ba album. Robinho Mondibu. Na 2021 obi ke ba album ebimi belé. Na 2021 na 2022 pe album ebimi bimi si album ma bozolo bate mais so ezalaka mundi bo bimi se simbité na ebité na sala binu nini to so mona ba bossa makambo zo simba te belé na ba zo beta ba concert zo simba te mais so ezaka mundi bo ya bo bimi na ba raté ce qui pose là nga pembe muté déranger bino na comprendre te en fait Robinho Mondibu obi ke ba sepelane na poseno na ya pembe ebité quoi ba sepelane na poseno ya pembe wana de l'autre côté na mona déjà et encourageant à travailler encore pour na dire un peu loin il y a 2 jours passés tout le monde a eu peli sous na bune affilée ensemble bonne famille bodo seka bodo sepela 2000 on est associé et là on peut se en gestation ou bien ils ont une rencontre moko amicale et ça là que beaucoup tanandeng wana non lui c'est mon frère c'est un ami to kutana to seka mingi to kutana wana de par hasard ko sekane les kai makasi ouais il est tellement makasi onde Franck banda ko filmer et puis fallait quand même ba mona ndeto sekaka parce que la star père a succès na donc ba balinga kai donc voilà quoi ah ça belo te projet mo ensemble que bobetelo mourir to banina na ko sekati ah ben non c'est ça. En tout cas, c'est une très bonne chose. Robinho Mondibu, un incident malheureux s'est produit, je crois que c'était le dimanche dernier, parce que vous avez une Luanda totale dans l'émission. Dans mon avis, pas Joe Star, proposé une image moko qui n'était pas bien de ta part parce que c'est pas là une angote qui est ça il est angoté en direct parce qu'on t'est recevé c'est des histoires qu'on devait mettre en l'honneur mais réaction au Robinho à ça qui paie n'a évité proportionnellement par rapport il y a image wana il fallait qu'il cacao réagir bon ou bien tu te dis bon c'est arrivé et puis c'est bon quoi. Le journaliste déjà c'est quelqu'un qui j'apprécie beaucoup. Abanda otale déjà na TV biso to bino na musique té. Mais aujourd'hui apparemment na kiri na bino il reste trop
atikali trop nassé na s'attendait que nos réactions bongo y a cause la réaction bongo quoi na limite yoko sala makamwa bongo parce que yoko sala makamwa bongo te na ti coller to papi mbuma PM bako ça jamais makamwa en parlant de Sewanande batu ba monaka ngondere on dirait zaki juste était que oloba na journaliste moké en fait na monaki en fait batu msuna moki baba to ça la confiance ti aba to ça la confiance ti après ba émission de na comprendre ni danger ni o na viaka na vie na en fait ba danger ni na rataka à chaque fois na yaka na chaîne ou na télévision na chaîne wana bien na ba chaîne la télévision na chaîne wana ya télévision quoi pour après émission on moni ba émission monsieur uto salemati ba émission artiste monsieur ba leki et tout pour non ça la marque kaka ko défendre journaliste si ko bato ya poni ba défendre journaliste bato o ba bi ke ngana bango et simbaka te quoi ba lobaka bien te pour nanga quoi donc balamo opesi position ya ke donc ils a tricage na bino ils a gé na bino mo bosalaki tu es un journaliste corrompu en fait si ko ngana na lingaki o utiliser moi diplomatie moko boyole plutôt que la kisa na miso ngana za penzanga ngaso esimite na osaka hypocrisie na okeno penza boye opotinga wana na kopoto wana oh ngana zanga so opotinga siko na potio awa mais neti ba confrère mususu pe ba ndeko ba journaliste ba c'est pelité que Robinho a tenir un langage pareil na un confrère journaliste yo sepela yo ngande mutu na yambio na minute ngana zo pesa yo makambo na zo na yebi yo po sepela ki te na réaction na ye bato ba journaliste bongo oya bongo ouais ba journaliste conscient ya bongo ya mboka oyo eloko bongo ba ebike non asaki mabe exactement pour couvrir ndeko na bino il fallait peut-être après au l'accès comme mécontentement on a qui directement à la télé ça ba carrière ya ba vie na biso yango ba vie na biso to sala yango so respecter nga pe na respecter so respecter nga te na sa pe na nteka ko respecter autant tu me nourris pas. Ma vie dépend pas de toi. Tout ça ben fort. Yo umel ko za journaliste. Yo kan so ko za journaliste mo ko zanu na makambute o invité nga na roya. Ba journaliste boni ba beng sa ba mundibu to kenda te. Parce que tu fais des efforts ya kozala yo. Ngapi mundibu na sa pe ba effort ya kozala nga. Mundibu yo ya mbaka ta msuna ba neleki. So za mundibu asila yo ko invité nga. O ko invité nga pete. Vous avez invité Mundibu, il fait des efforts, toi, on a makambu, tu roules, la batterie, on la biso, dimat et Rosal. Vous comprenez? Donc voilà, de l'autre côté, on a Rosala Penga, Nabi, qui n'a pas effort, on a trop sigle, il y a effort, on a peine à Salak. Vous voyez qu'il y a un Congo, il y a un Libanda, il y a un Banga. Donc voilà, on respecte, on respecte, c'est comme ça. En tout cas, Robinho Mundibu, moi j'ai, en tout cas, na monaki yango, na monaki action, na monaki réaction et consort. Et en parlant avec l'ami, bon, on a compris qu'il y a sens na. Il y a une mission to briefaki. Oh, tu le baboué. Ouais, chose grave to briefaki. Donc, vous avez déjà ma tambourane. Tout n'angate, oyo bochangote, et ça m'intéresse pas. Oyo bolobate oyo bochangate oyo botunangate oza journaliste to brifakat ouais avant ça l'émission tala na tout no boye c'est loko boye ko déranger te loko boye ko déranger te n'est-ce pas mais alors le briefing mo esala maki déjà ya ke neti makambo ya bonobo botunangate bo makambo ya bonobo botunangate bonobo sunani yo pe bonobo tant bon on peut dire comme pakistanais donc mundibu ba ba monengo kitoko te ba vidéo to ba benga mundibu pakistanais ya we so na pesa kombo ya mundibu ba we ba sa pakistanais mais bimisel ba bonobo mais we bi yo so no boyango te zongo normal sportif mais on appelle ngana boya ba kombo te ngabo mona na nganyo so na vivant na matumboli na famille na ngaba kombo boni na zwate ko makambo ba kombo latanga na banda ba famille so ba grand frère na ba binia o mona ba otangelo ba kombo nyoso na zwa na mokili et dérangeant ngate puis na lata ngo na tambola nango
Vous comprenez? Là, il dérangeait. Mais sauf que dérangeait, on avait briefé. Toyo Kanaki. Au thème Makamounet, moi, dans mon bal, concert, je ne vais pas parler de l'actualité de la musique. Je ne vais pas. Il y a une actualité. Alors, ça, la boéto, le Bélamakamo est la musique, il y a un artiste. Il y a attendant jamais perche. Aza ennemi juré à Mundibu na vie que Toyo Kanagate guerre muto ya rolinga ngati n'existe la musique à Congo na libo so ba lobi que non bon artiste mon congolais kufa il faut ça la choix bonobo il faut ça la choix artiste à liboso ko pona eza Mundibu Robinho mais alors Robinho mengai na moni yo en image na hôpital ya cinquantenaire yo telemi koto lati zambala ya pembe ya telemi koto banini bo ça la prière batutu ba mona image wana coup gloire à Dieu mais na prière moko prière nzambe yo na nzambe na zangana yote bo prière ndenge mandefu na we zali to za mwindu to oza soki ndeni to minu no bande fungwa mabote prière ngana yo ngana nzambe na ngai tali yote. Donc cette prière vous sangisa bino te que no voilà moto te okana na te mais va to sambela la place moko sebina nukutu ba vaseline ba ko sangana te bongo biso vaseline su banani susu Robinho yango makoze le to combattre bono bokayo vaseline su nani susu vaseline te vaseline ko sangana te bongo biso na bande na biso ba chrétien et tomber moi bien en tout cas bobongisa bazo inspiré bino ce concert biso tout ça au monde le makambo nzambe non on prie to sambela mais ça ma mususu botie nzambe wapi neti bino biso te ya nzambe te biso sambela meto te ya nzambe te bango za pena musala na bango kote ya biso koyembela biso vraiment bobongisa quoi bo komi ko détourner bana nzambe bato balinga nzambe bato balinga nzambe bazé belé bato ba viva ba bolamu nzambe ba miracle nzambe bazé belé bayoka bino batala bino sikoyo bokombi boyaki na mission ya komema bana nzambe vers bana nzambe mais lelo mission na bino komi ko changer en fait bomo ko ça détourner bango et pas nzambe oui to ebi ke bozana ba sentiment na bino ya banzoto bona ba pose belé wana to kotemela mututé en fait mais makambo etali mususu na ninga ya discernement soko moni ke non tika temps et gérer tika nzambe a gérer kwa ko etali ba vie na bino ba famille na bino na ba télévision ko ya ko loba makambo na réseaux sociaux ça dérange quoi bien wana na zu part ya biso bato tolinga nzambe biso pena bato tolinga nzambe biso to biso bateite to luka ba vie biso na musique to liaka na mabonza te que na tei mutu nzambe apo batielinga mabonzo zo bapesinga dim pona vivre non biso liaka fona créer fona bina wana ko lia nanga mais bino totala bino bino mutu bo inspirera biso et puis opusaka biso ko linga nzambe biso bo musala boye botala génération ezo ya lobi quoi ata o ya lelo te o ezo ya lobi bano ba ko zata na pusa ko sambela vraiment botei bango nini. Donc voilà. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, et il nous suit dans cette émission. Je lui souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche également à Maître Kazi, lui également est branché. Bon dimanche au Moiné, Ted Tendai, il y a maman Rachel Fouta. Nous suit également depuis l'Angola. Lui c'est ya Laurent Sokoko. Il est branché en train de nous suivre. Et puis je ne t'ai pas oublié Pablo Kini, les grands déclarants Nakatia Luanda, Ozana Posa, Osala. Ba transfert na yo zana posa basa ila yo déclaration ya ba conteneur ya makamuna onyo surtout Pablo Kini est là en tout cas azali ko assurer que Moussala et Salama Malamu. Merci beaucoup à toi les grands dispatchants Pablo Kini depuis Luanda. Robinho Mundibu tokomi kokende pratiquement na suka programme ni nous anango en vie mikolo à Kolumba yango c'est celle déjà makamunango après yango siko tozela nini exactement. Non, programme est bientôt là pour représenter Bino affiche la tournée européenne de Tambola donc en Europe voilà donc Robinho Mundibu et son groupe ou Robinho Mundibu na tournée européenne. Non, Robinho Mundibu d'abord c'est moi l'artiste. OK. D'abord c'est moi l'artiste. Moi je fais pas les choses pour na bato ba mona tout et tout. Na ça ba mise nanga et belo boya orchestre nanga awa bokan sa te makambo bo mona na orchestre mususu abo mona on a ça clair na ba to petit concert caché na bino côté on vous paye.
OK. Aussi la nuit. Ce qui n'a pas contrat na moni kena bino na kena bino. So na moni keno ya ngote na sa makambote po héritier salaki, to nani salaki, na mo même ba mission na pote puis lobby et kangela tam so baninga mso n'importe. Vous comprenez? Voilà. Les lots est comme compliqué, bato bazo ma mission na ko bazo kima. Ba producteur ba komi ko éviter mambo ebele. Ah ba kima ina Europe ba ke aux États-Unis, mais non bazo continuer à tourner zo kende. Tourner zo kende dans. On a 6 personnes dans la salle. 6 personnes dans la salle. Tourner. Boti of c'est fini sa musique à moi Congo Boyeko. Merci beaucoup. Le frère Étienne Mamboudi sera avec nous les dimanches prochains. Il s'excuse aujourd'hui. En tout cas, il était en retard et nous allons ne pas lui tenir rigueur. Donc, les dimanches prochains, il sera avec nous. Je profite également pour souhaiter un très bon dimanche à notre ami Trésor Cargo depuis Istanbul, Nakanisi Kope Sayo Bambote. Bon dimanche également à Viliana Esbelta qui nous suit depuis Luanda. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Patrick Sozino, à Zanabiso et puis Nabo Sanité. Bon anniversaire à maman Fanfan Bossana de Suisse-Irlande en séjour du côté de Paris. En tout cas, Napesio Mbambo Temingi et le boss JC Bossisi, Adota Labisope également. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis très bon dimanche à Diego Labière. Oyo Azanabiso et puis napesi mon colonel Delens Mokondi et si quand nous allons bon anniversaire na mon colonel Delens Mokondi Robino Mundigo tokomi na suka moi bambote ba salutation et pas bande ko ba la aussi ko na sepeli na ndingo je continue toujours ko ça va fort ko perfectionner musala na yo. Merci. Je sens que vision est ça donc bopé ça me rappelle ba conseil entre bino ba journaliste. Hein? Donc, makambo ba journaliste ba internet penza ba sala botika bango ba sala. Bino boza bato biso to respectaka. Bo garder respect on a toujours to zarana pas na bino et continue toujours kozala. C'est très important. Bo pesa na conseil entre bino en fait. Soit soko lingo comme journaliste internet. Comment nous ka journaliste internet? Tikala mutu mususu a monika sa na plateau, asa na plateau. Pourquoi les ça est là comme pour écrire qu'à besoin comme journée ça va baiser et sa propriété net yon donc za bosali oluki bezite osali musana o et puis on a place nous on batu no balinga ko batala ke émission soko benga na okana sentiment bika na ke émission exactement yo ka ba histoire ko le kana simate comprendre vous soit bolongo le chaîne na bin so comme ça on dit na internet c'est mieux to bika na zo ya na mutu na bika na zo kende émission internet na se préparer pe boy. Et non, émission de chaîne à télévision, on est boyé, na fa na kiti bonnet se sentir le quoi dans ça l'émission internet. Et sa propriété en fait. Mengana na linga na senga yo chamwa de l'eau dans les vins, ndemo penande ko peut-être qu'ils a incident mon. Ya tu de l'eau dans les 20 ans. À quel moment ça la rappelle émission. So ka luki guerre na mundi, net so ko luki guerre na mundi buyu mutu lemba. Nga ba benga nga elembenzoko. Yo mutu lemba. Ngasoko luki guerre nanga ogolemba. Est-ce que vous avez mabé parce que et je me suis mon ego frustré bande ko ba collègue ba o baza conscient ba o baza conscient ba yebi ba o baza très conscient ba yebi ke o tous mi pesa respect ko bino ba journaliste ba vient absolument nati le collègue ba mi pesa ba respect. Pesa ka ba respect ndenga mukete akosala akomo ayebi ka kosala boite ata ko tunu question pour les humains tunu ngo propre boa pena ba bino bito ba ndotala bino ba période mokote alors faut bon moi respect na tous en besoin parce que biso to envie bino so bino boko mo baby ça qui to te boko pesa sona dégoût et on ça la musique hein NL Natilo Kole Chilungu. Merci beaucoup, très bon dimanche à toi, Papimboma, PM, tous les amis, Joey Bangato Star, et puis Binoni surtout, vous êtes comme ça. On a appelé Moutunanga Pena Massa. Il y a un mukete Moutunanga Yagana Palais, to Fandaka, to Sololaka, Moutunanga Penza Yagave. Il y a un bâtiment, ces incidents, mon gars. Incidenté, on a un tricage en fait. C'est quand on a l'ingala Bakino, on a un tricage. Na mona yike no ba traité ba PC mukene ni fanda boye na ndimité garçon na yedo mais tu camarade na ngai après ba émission et puis na ça
nako boudé na ngapeti ndo tuni makamne nako boudé pe pour héros ngam na opé power ngam na opé visibilité nako beta na kara mais ce qui na loba Likambouné Boué parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, on a déjà on a retenir quelqu'un que tu aimes beaucoup. On a retenir. Donc on a dit que ça va se laver, c'est un long. On a dit suite nango. Et la mission na comprendre il y a linga qui a créé guerre. Vous comprenez? Donc nana zaka prêt pour na kobu. Nazana message na yo de la part de Pablo Kini na makambo zo sala mikolo Pablo Kini. Bazana kati quoi. Un message de la part de Pablo Kini. Pablo Kini. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et qui est bien. Et donc. Merci Nayo et puis merci à la famille. Nalinga journaliste on continue toujours à respecter les journalistes. Merci beaucoup. Merci. Respect. Merci. Donc on a passé bon dimanche nangai na le patron Bogos Abed Achour. On a gotangi Pablo Kini. Donc voilà. Bon dimanche nae. Bon dimanche nangai na Fabrice Gintanvu donc parking Abadjogo donc on a passé bon dimanche Izedogo azana biso na kin bon dimanche et puis bon dimanche nangai na mon grand frère Ricky Sengele bon dimanche nangai na maître Botamba depuis Paris Dani Chandou. Oh, les Chinois congolais, Dani Chandou. Bon dimanche, pas Azali. Merci. Bon dimanche, Nangaï na Ravi Kabasele, honorable Betty Pitilo, depuis Belgique, et Guigui Palmi. Donc Guigui Palmi, la Palméré, Yosalara Awa, toujours. Donc le président Issoal, bon dimanche. Igo Zanga, aigle de Kawele. Architecte Géry Tansia, Lazana Platona, Mathieu Mabouza, Franklin Kabombo, Doulassé, Bilé les Christians. Donc voilà qu'on est ensemble. En tout cas, merci. Moi également, je vais profiter pour souhaiter un très bon dimanche à notre ami Papi Seben depuis la Belgique, en tout cas, qui annonce un grand événement. C'est Black Colors avec Papi Seben. En tout cas, ce sera un grand événement qui aura lieu du côté de la Belgique. En tout cas, il en invite Batunio surtout sur réservation. Contactez Papi Seben et puis Zala Zalawana, la soirée Mouneno Azali organisée. En tout cas, pour Nabino, merci à toi, Papi Seben, pour cet événement. Merci en tout cas, Naban de Kono, surtout Bozalaki et Belé, Bozalaki Bisso à travers cette émission. J'ai dit merci beaucoup à mon sponsor, Pablo Kini, les grands déclarants, en tout cas, Moutoumoro bien, Moutoumoro Malamo. Je le disais hier au Fraki voiture, véhicule, na Tony Koko Kuntuala, vraiment, en tout cas, il était ému. En tout cas, merci beaucoup à Pablo Kini pour na motema monene. Vous continuez de soutenir la culture congolaise. En tout cas, na ba acteur nango. Musu na kotanga kombo vana mata ya ba agence. Ouais, FBT, Papa Paul Fikipo. Papa Paul Fikipo. Ouais. Voilà. En tout cas, il est Sikazali, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Papa Paul Fikipo. Merci également, Nabandekone surtout. Et je n'oublie pas mon habilleur, lui, c'est Mamadou Touré Scram depuis Istanbul. Il continue à nous habiller, à nous faire confiance. Merci à toi, Mamadou Touré Scram. Merci à Tom Sambiavanga. Merci à Alain Mundolou. Azaina Bissulelo Nagatabili, honorable, non, Naebisio. Au Popol Moukelinga, mes caméramans ont filmé la veste, quoi, on a habité quoi. Merci beaucoup à Thomas, lui également, en tout cas, et de notre Espoir Boukaka. Merci à toi, merci à Nova Sankolo, merci à Gerlin Kanga, merci beaucoup à Aristote Mputu, merci encore une fois de plus à Dieu, merci Mbadinga. Eric Alongwa. Eric Nembalemba, à Zana, déplacement Mamouké. Azaka. Ouais, toujours. Kadriste Kadieboué, Moulouba, Montréal, merci beaucoup à toi. En tout cas, merci à vous tous avec les mêmes plaisirs. On va se retrouver les dimanches prochains à partir des 13h pour un nouveau numéro de votre émission Grosse Caisse. Donc d'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme des Kin 24 Télévision. Allez, à très bientôt.